Orient ami banana komika. Audio yango ebi. Yemoko abanana komika ndoki. Po depuis babanda kokola na nyanga wana. Orient tikala oli mafé. S'il te plaît, les locuteurs m'ont fait s'il te plaît, n'est-ce pas vrai de mon je t'en comme fait n'est-ce pas vrai? Il est autant comme fait s'il te plaît. Guide, faut bon ginazo bon bien de konanga guide et puis à belitigi à comme mon cher, m'a fait ça la iti. Dans la place nous tazama mutema. Dans la place nous tazama kindoki. Mais ça bon côté, quand il n'a pas belté, tu auras pour ennemi les gens de ta maison, comment on a Miché 7, la verset 5, 6. Dynastie volume 2. C'est pas Orlé Zana. To 5 ans ba golo to yoka moto. Et puis il y a Orlé Gola, ça ça qui y a malam. Ndenge il y a mano pela monte famille bima ba chulete ba sibatika. Toi il y a ça qui change te. Après on fait bien yena. Ayo kengela leki na memela moko. Naki mokolo ya Orlé Gola ndenga sawana. Bozana matanga. Alati basket, alati body, ati bonnet, lunettes, pantalon jean avant la plateau. Quand il doit to kosa kindoki parce qu'il doit zate. Mutunyo ça va mettre en zone naï. Batie si la batie Gomez yo le qui s'en joue. Gomez dans le mapel vérité. Yo le qui s'en jouer. Quand le mangé ça dit bon va complexé. Nigeria so mi a jouer c'est mon ninga. Bango tout va soutenir. Même biso a style a jouer c'est ba ça ka contre. Atie moi non Nadège a jouer ba lingité. Ba comment finir le koso. Gomez pardon à tout bon à tout. Quand il faut se rendre si la si la a ça la pour ça moya ni fierté ya mboka na biso si la nongoli ba te bele ba yeba ba resoute mais si la so ça bango ba mais si lokana na mbumo kita ya na fingete aluka ni mbumo nano aba na yo fana na Nigeria na Nigeria ça ka bateau ba sila na déjà ba tourner na bango ba bi bateau na ba sila Très chers abonnés de Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité, surtout de votre attention que vous nous accordez sur cette chaîne. Nzamba mona papa mbola bino na lingara mingi kozali boso na bino na représenter bino ba émission parce que au pe saranga lisusu mpifo pe makasi ya rozonga kazonga lisusu comme d'hab. Que Dieu vous bénisse de partout. J'ai toujours dit que ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Na lobango na tango pas sinde ba baninga solo. Na bela ki na tanda ki pena baninga solo. Il dit au senti mutu pena benga menation na bandenge moko boye mais nzamba oka mawa kosana kokufa mona banani balinga ko ya solo pe bazalaka na yo nzamba mona pe kaka pambola ba yo nyonso bazalaka na ngai na bosa na te vraiment so boza d'accord na nga Edgar na merveille otela nga yaya na ngai kombo na ye Lili Ntsumbu les anniversaires spécial là-bas ils sont tourné de l'eau faut na pesaye ba joyeux anniversaire parce que faut la page rose désormais banda ya na ngai Lili Ntsumbu oyebinde na lela ya fort ya na nga ba délire ya na nga soki yindi tozara na ye ya na nga so na kati Brazzaville ye kaka donc plein de bonnes choses mayaya nzamba mona pas sala ya solo posa motema na salo kitoko pe ba bien mingi ndenge na linga parce que na sepela komona na moi sourire wana ozala nango moi fossette mata meza kokota wana ezala ya famille nzamba mona papa mbola oli susu sala o malamu kitoko sepela makasi ngamo na promettre na obimisa o mais za moi calme na obimiso heure moko boy pour moi nyonso mobimbeza yo mais il faut na bengo ka la surprise na ye na gâteau to filmer on ndeni ozo sauter ndeni ozo sepela bongo nde to sala yango bon surprise ba lo barate mena roya. Donc c'est un peu ça na bosani pété moi lisusu na pesi joyeux anniversaire na page rose oyo kaka na pesi joyeux anniversaire na moko atikala abanda na biso depuis azalaka na biso azongi lisusu mon général et puis sisoko na kati ya Dijon wana camarade ya Willy Musheni mingi azalaka na biso vraiment osala biso ba bien mingi nzambe pesa la bolamu parce que osala biso pe bien mingi ngana ninga ozala reconnaissante na vie peu importe les situations tika nzamba sala bolamu po sala nga pe ya bien mingi bon anniversaire okola lisusu nuna osimba bakoko lisusu koleka ozana bango babakisama lisusu tika ete ozala malamu kuna na kati ya Dijon. Alors lelo nazongi na plateau oyo nazali koyambela bino moko ya ba oyo bolinga mingi na dio esala biso wawu makasi na monde bato bazozonga deja bazonga na désordre ba ko makana ba commentaire to ye to bando zela bino na lela bino dio ne na bando luka bola musa lisusu po moto fo epela mambonda je kamina ye moka kiti ami benga mama ya mukamba miss lolo na pesi mbote mbote MK mbote na bala vision surtout ya Yokani Télévision MK
mbote na mama Gerda Kibinda. Topesi mbote. Vraiment mbote belé. Même si la bisalu yonde pomba. Yonde penda. Yonde légende. Bango sala bango makita mais bango longote. Ils feront la guerre mais ils ne te encore jamais. Donc Bible zo ça faut ka mambo eza vrai. Mambo sa Bible lo ba ya lokuté za ba na quantité. Mbote na mama Elimbizi, mbote na mama Fimaemba, mbote na mama Yvette Pemba, mbote na mama Katika Nika, président Yoshua, le président de tous les Abakouk, n'a pas sur mbote. N'a pas sur mbote, n'a pas tout, Abakouk, non, c'est un monde entier. Vraiment, MK, merci beaucoup. Pese na page rose na pese na deux personnes na page joyeux anniversaire. Te eza mambole te les famille na. Te mabanga o na bwaka na chaîne o na mona mutu mota remercier nga. Mabanga ni so bo eza batu no uta na bango so wapi nga yebite. Mabanga oyo pesa nga wana ya bato yo pianga na mona. Na pesa mutu abwakeli yo mbongo na misu na nga. Ye kuta bwaka mbongo poto zala biso na lelo yoki aloya azwa te azwa mbongo na misa batu nyonso na biso komona ete na biso komona ete nayebinaka komona yesu te seri soki julien soki nani jr ok décembre oyo ozole est-ce que nayebi kutu susu nasola na yesu te bakilionka bomomo nde ezalaka na kambo ya nanga Lidi Nsumbu azanga na njili kaka na nsima et puis Sisokola mon général kasi osola na yo te obenga yo azoyoka deja otoka na Dijon ça va. Joyeux anniversaire naïe. Ça libanga penza te mais joyeux anniversaire naïe. Joyeux anniversaire mon général et puis Sisokola na kati ya Dijon. Ba dio za no camarade ya bataya ou Michel. Ko dambo. Asola kitoko makasi. Donc nabi ke et commis déjà et comme appé. La question va joyeux anniversaire, bonne fête à toi. Comment mukolo lelo na yo na ya Lidi Nsumbu. Et ça la vraiment journée moko kitoko pour na bino, bo fêter. Bo sepela mais bo ça dans Nzambe mokélité ou ba faire une de plus pour ça la action de grâce dans l'église et ça la bien merci vraiment déjà que tu aux la peine en ouverture il y a le moko ça la calamité na tia ida kombo na calamité pour photo ça les mois tribu moko et ça la biso bien il faut ba marcher zonga donc bon ça va marcher quand ndenge za la ça la biso moi bien et surtout dio et botsaka ba marcher il faut kaka ndima biso te na ndepa si yango na ndima biso te ya na ebisi yo so la di mokido otika makam mais mutu musana soka na bimine ngabo futo pardon na bimi yo bima no ngala to ngazali yo sana yo na bani na kuna ko kota la porte na koti mobimba te oh e komi ya boesus na koti mobimba te na yo pe babeti oba wana osali pe mutu musala mais amoni ka linga kangane chaîne to amoni ka bino boza sur l'importance te abona ofuta bino na mutu ba opérer ta niveau mutu amuti ya mabe mutu ba opérer bafuti pe te pe bafuta so ba ndamu na éviter YouTube va porter sa mort le 21 mais plutôt le 15 du mois prochain. Na ne loko lobate pardon. Kuna mona sa commentaire mingi ezalité Miss Lolo yo moko zo mona ndeni internet zo matezo kitam naza na 2-3 sujets ka yon to robeta lisolo pe to ko évoluer na ninga yo loba bien na liba ke obimisaka pena mayele ou ça la que batu ba ça ba commentaire bazo avouer réellement que il y a preuve de sagesse na mambo obimisa na robanana nous na likambo oyo nazo yeba te ndenge nini visite ya Ursule na kati ya Nigeria ezo ya kokole mam sila toza Babakouk nazo ka pasi parce que audio wana yoki Gomez production ndenge azo loba a lobby que ba mams bakendaka Nigeria Nigeria emela bango bazwa place akata okuta tan acteur nigérien morote bien que na mona photo moko entre parenthèses ya bango na acteur moko nigérien bayebi anglais te le bomi bango ainsi de suite bati ko la si la zua nani aussi zua parce que ba kuku moko bazo kende na compte ya Gomez pour na mutajira yango za nigérien aza un grand artiste nigérien à traduire à mon inhabité sur traduction na Google lingala pe koma parce que le c'est là où
nasisa na kaka yango wana sikoyo esali ngai mpasi ndenge nini oya kokolema mosisila pendant que tomoni place moko tasali ni vidéo ni commentaire ni communiqué ndenge nini ezokole te na comprendre omona mokili vraiment na comprendre vraiment bato balingaka shit ya baninga et non réussite ya baninga. OK. Si là aza première actrice quoi il y a na groupe ya président Elombe abanda théâtre moi moki si aya te ba senga yende senga si là atangi na Inas auto si ça pour na anglais kala militaire si la ne bakenda Nigeria bakenda ki pona Gomez et non pona groupe Nigeria bakenda ki pona Aksa Olangi yem tu a invité ki bango bakende pona concert wa bando beta. Très bien. J'espère que kala série mon la salara filmé ya poisa na bimana yandi mosi wazaki boss nanga azaki mobali ya via ngasko moi parti moka ya mukie yandi mosa salara simba nga boy nani tonto dike asaila ngo commentaire na Facebook bato nde bamonaka balaksara nde bavanda wana batala biso po ti bakoma nde bakomi lelo eza bango ba photocopie ya ba congolais baimita biso même bana batu ya Côte d'Ivoire na okamwa Gomez Ruiz comment Gomez Ruiz na éviter le reste na éviter Gomez si la sœur na yo bo uti pas président Lomé hein kotanga anglais l'Afrique du Sud là moto atanga anglais na Kinshasa bango mbale batanga anglais was différent l'Afrique du Sud na oba pesa cours ba professeur ana donc baza mituna bango za mibale te soko za maïle en anglais ou maintenir en anglais non na ba ba couramment anglais complexé yo suis dans le site na yo moko ko gérer ngote te batambola bo batara toujours ba manager yo kaka cité après ça peut manager ata ya congolais ou ayebo lo anglais tellement qu'elle est complexée azui manager ya nigérien. Si on a comme kamwa Google azui so ba prof ya lingala atiana so mutalobi lingala ba traduire en anglais ya boni lokuta makasi boy ko yaya poni bolu ka succès film bo ça les a on a succès même ça sali compte à rebours botika e ko yaya botika pardon toi na compte à rebours ko hein oh ce qui ici là que jouer na Nigeria et ça m'a bêté ici na sila baza bandeko te babi ke bino boyoki zuwa parce que bino bokumaka na biso dans baba cook quoi boyoki zuwa pourquoi parce que si là akendaki kuna akokite est-ce que si la kende pas tourner si la kende ki invitation ba inviter pas AXA to mona pe ba vidéo si la kende ki pas tourner toi kende ko sepela ko yembela nkolo boni buzoba boyeko ba tie si la ba tie Gomez yo le ki si la jouer Gomez to le ba pas vérité yo le ki si la jouer. Quand le anglais ça dit bon va complexer comment jouer la langue il a propre toi comment jouer en anglais moi je crois que yo comme spécial mais non mais arrivé quelque part quand même comme une maison de production na na lobby ça la problème de tourner na ba grand ba riche si la place à la maison de production est SB bon on est bien monté na yebi yango mais elle comment jouer na ba grand ya mboko ba milliardaire ya nigérien ya ba milliardaire kuta lobi ba maman na ba milliardaire ya Nigeria kuna donc ça complexité ya poni yemo amitagite ka za milliardaire yemo taku millionnaire a communauté azana na ba 1000 na comme millionnaire té azo betaka lisolo comme jouer na ba milliardaire franchement vous êtes décomplexés les Congolais pourquoi vous a complexé tina niveau haut bango ba comme ba milliardaire parce que baza soudé Nigeria soki a jouer c'est muninga bango tout ba soutenir mais biso a style azo jouer c'est ba tout bazaka contre atie moi non Nadège a jouer ba lingité ba comme finga le koso Gomez pardon to bona biso bo sa film na na bino abi avandaki na ye ba abakuku nde ba ye kuna ba ko ko pe abakuku ye a lobby ke boni boy ko yaya ba bina ba commentaire na kati ya nini on a linga to ke tala pe on te ke ba fond compte ezala c'est ça c'est ce qu'on s'est dit donc bakuku ka dem tu ba boma mboka o ba ko mbalata ka chapeau ya mabe mais c'est pas sérieux poni ko saka na sila boy sila za au sala o isa penya nini fierté ya mboka na biso si la longoli ba te belé ba yeba ba soute mais si la so ça bango tête ba godé na moni ku tout le poste azo remercier si la makasi nyo soto ka si la mabe
Ye Gomez avec si combien d'actrices au baye baba le ba anglais nango. David a pas le anglais. Avec c'était poigné. Avec c'était poigné. David nani Gomez tika biso. Tika biso par le place terrain OK kuna ngata na yo loba ba olukela nga ba plainte. Tika biso. Ba nga zaka bien avant yo ça les missions pour chaîne netalama a oki goût. Tant ba ba revendiquer ba droit et comme ba afinga ki biso. Asala ki biso boye. Amema ki biso boye. Toko mema ina parquet. Le quoi cacha zete zalaka. Oba funga ba kotinga. Cacha mulenge zalaka. Oba funga la maison na ba kotinga ba kangi busho tuba waki na mai ezalati. Bosama comme na bino na Nigeria. Pourquoi ni ba tchetara que si la zala jalouse, il y a Ursule parce que Ursule a vie avant hier parce que ici la sala m'a bébé avant si la zala jalouse ya Ursule pour nani. Ndenge yo monela. Na ndenge monela ici la kola na bombe. Aroza jalouse a muto akola na sinking. Si la koma na akola na bombi mwana avani na bombi ayoka akabitu soa ayoka makelele teke o matanga lelo ayoka mote kotisa bimisa ayoka makelele wana tikolo babwe ayoka makelele teke mwana ayoka kotanga te po miziki ebeta makasi et puis miziki wa betuzo ebeta ba ina wana maina lingala lo le français lo ayoka yango te akola soir ça va salut na ba jule zo beta na ba pembeni mana ndele ala si kilote na mundele ala si kilote na au marché ça marche en santé si la kola bongo oh boni ko ya si la colle n'avait en foutu la tête. Jalousie moi nini aussi la bossa la ba faux compte pour na bokenda ko finga après ko zongela. Ba na ça faux c'était. Ça la rolande nini. Ngala yebi na basa. Ngakota na ga miss lolo moto TV. Na yebi nde basa la faux compte c'était. Et puis na yebi na ngakota Gomez ngote no ke komate poani. Oyebi chaîne na été. Na micro focaliser na compte à rebours. Na matanga gigola. Donc le compte na mamba Gomez est-ce que ngana yebi anglais. Donc tel lo ni kuna. Et puis tant que nous avons le si la yebi anglais te wana est-ce que tout n'a pas fonctionné si la on va publier bonga bosakanela mwana mutambongo y a pas bisalu oui franchement vous êtes naïveté Gomez lokana ngam libumo kitao ya bongo koloba bongo te aluka sante aluka libumo te koloba bongo na fingete aluka libumu nano abana yo fana na Nigeria lokwa bien omoni Nigeria za lola kene ko sala nini exercice libumo kitao abdo asala mais nzambe pesa mona mutai na ete te asala abdo ya pardon na fingete na lobika da sala abdo libumo kita et si ni remarque on a mona na chemise à l'attaki tanga simaki nini papier wa côté quand même otalaki te na ba photo libumu nde ani na problème libumu ya pe ya mususu akosenga pe na traité bon lokanga na baku ko banga ako bengi so pe na Niger osali film na sala besoin bengi sangate ako bengi sara simams te to boyi boya poani to boyi abenga mams talo ba anglais to boyi na biso abenga mams te na Nigeria saka bato yo basila na déjà ba tourner na bango babi bato na basila simbiana mukusana miss na pekisa ki makambo na fingi te na so décrire description de nini na lobi na osala pekisa ki makambo mwana na ho mukuse wana nde mwana ho balingalo bakeba ajose mukolo mwana mukete aza mukona ngati peut-être ko yebite bon maman na ba mona wana nde ba mona ki asa spécial mais na ça si la kala asila a jouer ça n'oko ba jina comme producteur comme producteur a monene na Nigeria kitoko yango nde ebangisa biso da sila yemo aza productrice ya monena donc monene grandeur ya style ba talibana ba mona ngo na Congo ba mona te po balinga yete ba bi ke sila na libanda na grandeur te monene te azara et puis bona na bokomisi ata 204 baninga bakokisa ba 200 bino bolinga ko chamuna bana ba kokisi 200 vérifier oyeba ya omo ba sekweza na bakaja ba YouTube otalaki nini clip ya Fally Ipupa Mendei wana Mendei 5000 vies 12 cas de j'aime 5000 vies 12 cas de j'aime beta sko machine 7000 ala ba uti wana ya ba j'aime ba uti wana pour YouTube la kisi 5000 da beti booster yo yebiti oui masolongo bandi mondo lelo te bien sûr mutu ba komi 5000 vies mais 12 cas de j'aime 7000 na likolo ba uti wana te ba ndo tala te ba do daga ta nombre de clics te
nombre de clips pe lakisa même nombre clip ya moto babenga aigle bimi ba cliquer kaka babimi clic clac de donc on met à 200K mais combien de vues durée de visionnage nombre de clics oyaya to ye mambo te kala ndi to loye bate to kota gina na mozindo te siko to yeni to mo contrôler o continue na chaîne o continue na ba propos no talipe analyse babenga analytique otika biso to fanda pardon si la sala 10 000 vies à sala 20 000 à sala 5 000 biso to linga ka bongo to linga ka bongo est-ce que vous réalisez que vous avez bisé la sila na balobi ba couple ne ba bebisela sila ba relation na batu nyonso baza libanda na batu mususu parce que tant que ça la ba commentaire à bongo eza pona ko bebisa mais na sepene mama ko lobi que bien on ndenge ni bazo kende ba moko attaquer sila pas moto akomi wana eza sila te comme pe ko la pe faux compte moko eza nango batu baza contre sila mais ba ko commenter pour ba dukela ka sila problème ya langue pe ko lo bangwa ba faux compte mutu muso alingane sila te aye ami benka ba couple asali bon ba couple ko ngela kisaka baba ko ngela kisaka wa za ba couple thermomètre ba couple izala te oh poni muso ba boy mutu neti mutu mo atala ke mission nga to sala na irano azana ya ba couple tatunika ainsi la jouer na langue ni pour français ko tunga yuya bongo anglais wana commentaire ya mutu to bengeka ba couple mutaya ko commenter ba lo ba za ba couple te batika buzoba si la tina ba couple te ko ba ke commenter eza mutu atali accompagne eloko ne eza boye nde baosala boye est ce que baokende ngo liboso neti Gomez otiki banaliste ebele otiki bajournaliste libele oyo tombeka na Sara oyo alingaka na ye mamsi te Sara alingaka mamsi te ayebisa bongo Sara alingaka mamsi te yaya oui alingaka te point nde tolinga toyeba si la sala Sara nini tolinga toyeba soki Sara réellement azaki mutu malamu alinga ya ovanda te asala elema wana po eza odio bosololi na Gomez ya biso nini to oyoka ngo tosala monini Gomez azangi munoko ya osala émission avandisa kiti asala émission comment bokoya kosalir mutu moko boye aza kutu kuna te na minute o compte à rebours nde toza na besoin compte à rebours esila tosala filme mosusu mam super atangaka kipaka kokolo wana wapi ye yaza mwakesa ba Joseph mwakesa ba Joseph université Akara baba olemba nzamba bitene bon sache que moi l'éternel Dieu je combattrai pour vous reste tranquille ça même temps bien avant la kimia bango basale ba campagne mabe baloba n'importe quoi et ça un problème té donc il style avant boye ati baba ko bokene kuna bokoma ke ba jouer mabe baba ko ke bokene kuna ba fini azara pe na groupe ta ça ba to ba réunion bon azara pe na page mo ta ça ba to ba réunion bon au solo quand même ça va alors Mireille ndeza boye ba continue mo faut ça bo finga jamais asala ngote botika eko botika mwana bato bofinga mukolo abotaka te botraiter na ba monyoso alobana ne pe alobana te bofinga jalouse bofinga makambo ebele aloba te likambo na compte bancaire oh esa esuni bobimisa ba compte na bino esa eni même si babimisa ye totala na leki te compte bancaire privé babimisa ngo te ya bato po ba tirki babimisa bango te ba tirki bango babimisa biso ande danger za moi makasi pour mon susu déjà que ayebi compte te ma ayina bon so est-ce que vraiment ça tali film Nigeria on bon appeler que va jouer film Nigeria va jouer te dans ba rebelle o ba sala wana kati tellement bango bazana ba bailleur de fonds ebele o ba soutenir bango gouvernement bango soutenir bango donc so mutambi na Nigeria mbala moko abimani mbala moko ba Nigeria oni ba jouer OK histoire ni na malongo bango ba sala ba jouer le roi mwembe gauche ka wana ba plagiat wana ba sila osala filme mutafandi atali filme atali histoire alobi te nazwi leçon nga na tonda Nigeria na tiranga nga leçon te bango pena baza na base ya libebi ya bafille congolaise banigérien nde baza na base ya bafilme na bango bandosala ya mitakala wana ya porno normal baosala bango pena boye ezoleka bato babebisi bana na biso lelo eza banani bafilme nigérien calme-toi. Quand il y a makasi, c'est calmer mon pied. Non,
non tande ezala te ndenge ata omo mk ozo dénigrer actrice na bino na mboka na bino ovandi osali émission osali commentaire oseki ce n'est pas sérieux kaka ye wana moto atiaki na page na ye ke si natinaka bapitbull na ye batiela bato poison tala place moto aza motema mabe tala place moto aza na kindoki yango poison ezala ndeni ngai alinga nayeba na couleur ya poison epuis batekaka yango wapi koma moto koovanda kolobi ndenge eza wana sila apesaka bapitbull abengi bato bambwa yo moto oza no sans forme boye malembe mikolo honorable moko olanda kala mingi tozo appel na malembe dimine mo fini merci kala mingi tozo appel na ya gabi aboyi pardon fatuka yo asali bien na sepeli ya gabi osali bien trop c'est trop on en a marre de cette fille asali binoni te a exagéraka exagérer neti nini asali na matanga pe moto azolela camarade na bino boyali kocritique awalela makasi bongo ye uta yebisu diana alelaka epe makasi te diana alelaka epe makasi tano yebiso omona mondo tolinganaka te diana na mbeto hôpital bato bavandi baoseka ye baosekeke nini yaya bato babimisa maya miso makasi batonga diana na tournage mobo batonga ya sali baoni apakola akisika basoko po ya minene apakola mabele omoni ndenge asilia omoni ndenge yindi mutu na mbeto hôpital asali crise ya mondo tolinganaka te nayebisi yo komana moto takufi combien de personnes bakei na lelo po touti wana omona combien de personnes kaka isobe tanti linda na 2 heures donc ba 4 et 5 oxygène azalaki namoni ete aya opesa bato mibeko ke bozongisa $50 ye mo atiaka 20 siko ye bapesi ordre pa chef azuloba te ndenge nini chef yango nani oxygène na chef na bino natuni boye nani yango chef nga azalaka na chef te nayebisaki oyo déjà jour wana mais ye sikoyo ye aza chef na ye ntango chef ayebisi ngai ke nakende kozongisela batie ye epuis bamitia bango moko eya na moto avota bango te omoi kuna emono vivant ezalaki président dushe bavote sikoyo président sai mais ye bango nyonso nde baza biro wana moto avota bango aza te moto na moto amipesa poste yo ozala boye yo ozala boye yo ozala boye oh non ne nayebisi yo te babi vote esalama te esalama na avote série moko boye saisa tiaka nungunungu esalama te mama esalama te esalama te komanda moto te akufi mponi bakendaki te basali discours bapesa bato teni baolata bapesi te teni bato baolata uniforme eza te cotisation eza te groupe whatsapp eza te groupe whatsapp eza te eza te ata moko bongo toviva bongo motema mabe ya na mondo sila akeyokela irsile jalousie na problème nini mpo bango mibale baya baninga ayokele jalousie soki irsile amati sila osepela mpo sila de amata eloko moko na ningi nasala constat seke baviva na hypocrisie seke maloba nyonso to irsile alobake non sila boye ekende liboso nga nasepela soki yo mati boye c'est l'hypocrisie mpo gome sazwa courage ya osala odio wana bazali na isili basololaki bakasi bazalaki kuna te basola ndeni ye aza kuna baosala filme baza esika moko te mpo moto azwa courage yeba makambo eleka na rdc mpo gomez aza na rdc aza so na états-unis ya mawa mawa makasi matanga komando moto te namoni organisation nayebi te so esalamaki po tomoni kutu papa moselu mwa enveloppe mo ekutaki kopesama mais ndenge nini papa commando moto toyebi ke papa commando moto abanda théâtre avanga abotama abanda théâtre na série 7 baminzoto wela et consort tinga na botami na série 8 papa commando moto te déjà azalaka na théâtre donc c'est une personne oyo awumeli na kati ya théâtre na biso mais ndenge nini kokufa na ye ekei boye awile okutu liwana ezalaki na succès awile oyo namona na film nalobi boye na mondo oyo soki oza lisusu na actualité te babosani yo ata un mois pamba baœuvre nango baokipe yango te yaya motema mabe eza na monde oyo yango monanga ata mise à part na bendana na tikalanga moko siko banani basalaka bagroupe mpona oyo commando moto te basali te banani basalaka bagroupe ango boye fatu kayembi kasala bagroupe nani fatu kayembi moto asalaka bagroupe ama matanga bona
Oh, po ye ta kotsanga na go pa suzi bon mama tanga mususu eleka ye mtakota te ba tanga mususu eleka na kotsanga na ye na te ya na chaka pe kodza ah do ya suka ndeza kifatu mais ya komando moto te mutamona ni te mutamona ni te mutu pa mona na te mutu pa mutu kuta kufi bakena même na ndaku nete Orlia ami banana komika ba audio yango ebimi ye moko abanana komikanga ndoki po depuis babanda kokola na nyanga wana Orlia tikala olinga ferité pona ni isa bongo te kaya linga belté tu auras pour ennemi les gens de ta maison ba comme on a Michel 7 na verset 5 6 o kiti wana o comprendre ne te fie pas un intime devant celle qui ah na yango na ngaka ko tanga verset wana garde les portes de ta bouche. Mutu lokwa Orly Gola. Nanga tona ya Orly. Tango yaki na mission sorola ki. Oh. Tota ko sumba ko pangisa nya. Ah. Bo solo eti Kishasa. Nalomba be. Solo yango yeli bisoti na Kishasa. Comment mutu vraiment oyebika oyo leki na nga ya mobali. Solo longa na na poto. Eza grâce ya faire Gola. Faire abenga ima na dynastie hein. Dynastie volume 2 nzema Orly zawana to 5 ba golwa to yoka moti comme cause la jaloux ya ndeko no tina niveau oyo giye moko abinini asambela kana osokio comment est possible ye moko aleki alobi nga vient nga zobozi mutamemanga na buda biso toza batoto tanga ba livre ngana mela likala moto poso na oyemba ata mutu bakanga ba chaîne ekatana nzembo na nga moko etegala ba album na bango biso toza ba leader to nandaka maloba ne oyo loba abi ba peso nini singa rouge lata ngana na ba momi ebele na bi momi te me ba momi ebele na poto a mi sai la ngolo lendo on est à bout hôpital leki na kufi pwani. Bon, ça passe beaucoup na merci na par rapport à ni. D'ailleurs, ça qui leki na ba on ba sundole pas faire ainsi de suite. Faire sundola et pour y papa ya gigola. Faire pas moi là, faire pas moi muketi. Oh, faire pas moi na. Oh, gigola za responsable na za na basine belé na poto. À part wana baso biso do yebi auto mona capable bimana bango. Mais il y a beaucoup de charge na eboti la faire et aki mutia mabe et puis il y a Orly Gola so kazaki ya malamu ndenge gia bando bela moni ke famille mobimba ba sudete batika ye pour lui azaki charge te akwa pe kofuta bia ye awa ayo kengela leki na memela mukongo akufi na nini o malade ya pema et comme tuberculose ya mozoba ah mais il était tout ça lo bande na zali OK. Naki mukolo ya Orly Gola ndenga zawana bozana matanga alati basket alati body atie bonnet lunettes pantalon jean avant na plateau yemo ka kumbika alongwe cheye si et pas Noli Tambu les sages avant dit en sa émission Noli Tambu les sages que je salue na pesi Noli Tambu vraiment ba félicitations parce que Noli a posé ba question ils a très sage kitoko makasi na ferré o fallait kanda be o fallait benga taye donc faire kanda fallait benga pour abika so faire benga qui enda biki mais passer beaucoup na yisa qui kozonga na orchestre te ko ke ne pas faire te pour ba na mulagi o moment yemo ka azana ba église misatu o ya koti ya mystique o ya tanga ba livre o ya keti na bokoko mutu moko o sangisi ba kisi simba o pani to linga to kosa kindoki parce kindoki zate mutu nyonso za mettre nzoto na ye yo moko yo non net na mettre sa nzoto nanga na yo nanga otamsango est-ce que tant que babande ko memaye pas zobozi ezaki faire mtaisa zobozi memaye nakamo ye moko la kimukolo na ba memia pas zobozi akei parce ina besoin ça les cafés tant on ba to ba leader to za ba leader au moment biso to ba de faire une leader ce qu'on fait en lien pour la stade de Martyrs bon na Zénith tant memaka na Zénith aliaka été poigné tant ba bete ba concert devant ba président aliaka été poigné quand pour la stade de Martyrs la stade de Martyrs memaka ipe na photo faut reposer ayebi ça quand c'est habitué à photo ayebi c'est deuxième voyage bakenda bi c'est tikala aboya pour ça il a besoin faire kufa yena Orly ba comme ba leader ya jet set Orly autant faire azaki na prison makamni Orly aloba faire faut panza bureau na yewana bureau est mal organisé secret ya leki na yo
oyo boka on a libanda au moment où il y a que bazala ba guerre ya na makasi ba mission mususu tango yo vando lobi que il faut que dotalisa ande o beso lobi longwe famille o sokoli maboko longwe ya famille wana ya tera le karayo on a ba bionique ya boto abimana mo safiri oh loba vito tika yoni ga le ki affaire abimana na lobi na yo o moni famille affaire kaka Thierry na maman Marie maman na bango mutu balinga affaire yango mo ba okela maman Marie Makiese oh est-ce que faire ayebaka bovan ezaka zamba ke baoteka mapango na bovan nde nayebisi maman Marie abombelaki mbongo ndaki esombela ye bovan ezaka zamba na nini wana ezaka zamba na RTN nse tonga makan na ane oyo ayebi te RTN nse tonga makan yango toyoloba boye le padre yango oyo osala déjà testament mpo na lingo tozomonela mambo ezokende baoluka bayibo mais eza jalousie de jelaksa ngani na sabo so na Kinshasa na vanda pa mutu te olingo vanda pa nali yo za ba mino na poto so ba mpango na na vanda na hotel bongo so mutu uti voyage vanda na nyanga kati po yo vanda na hotel so ke vanda na nyanga pa na bino o vanda na hotel ndeni akamwe oza complexé so alingani ndenga uta pota na vanda ndaka ya bova kuna mwasi na biso vanda kuna na bana biso kuna te na so bagolo aboye toza focaliser na ba projet toza na matanga bakundagi to soutenir Presse en tout cas Presse a vraiment abattu ba soutien na biso et ça là est bien orli ceux qui a besoin de détruire faire egola muta détruire sa vie muta zaka nzambe diable ko détruire vie na yo ma koma na sukate ponza malobaka simba nzoto memolimo ti netika job faire egola papa zala vraiment na ba maîtrise balongole ku téléphone na maboko batika pe ko yela yo asali bo asala bo batika mo biso ba golwa toza sima ya Presse toza vraiment sima ya Presse na osenga kaka toza na esprit moko l'union fait la force yango merci d'accord je crois que on va se limiter par ici nasa mbula nasa makamune solinga musala na biso soki nzoto za makasi to yaka robeta lisolo veut dire conseil qu'on peut donner à tout le monde de chaque famille et ça que ça fait mal hein. Quand tu te bats pour ta famille tout le monde a télé mais biso ko zarana kisi ozala rando kelingo lianga ainsi de suite surtout quand tu sais que tu es innocent ça fait très mal et zoki saka kabolaka et si sara ki bondeko si sara pende sikara pasi na kati ya motema je crois que Orligo là en tant qu'un vieux a eu ko réfléchir pe ko kanisa malamu soki ngai na réfléchir ce qui mis à réfléchir est-ce quoi yaya lisusu koleka ndeni akoko réfléchir te na makambo oyo leki na otikala leki no famille no kotikala famille no timukolo yesa koya abasambela na bango pete ndeni okekanga mutu ndoki pendant que kutosambela na opete donc so mutu fo balia bien za kutu yo poza no kuna na protection ya bonzambe te lo mote donc bo meka kokunda ndeko na bino wa kufi azana na mabelele yo de jour bandi ba sortie médiatique lobi au promettre biso pe que ceux qui bakundi okoya nga on a cancer ko promettre biso que ceux qui nengozo ya bo muta pe ça dépense te faire ça de l'autre côté babi manaka ta salle yom to en charge mais ça fait très mal de voir des histoires comme ça vraiment faire ego la courage à toi aux autres traverser ba période moko très difficile ba prison et pas y makambo ndenge na ndenge c'est que peut-être gloire moko za liboso o lam so ya ko attacher ngona ba mort ya baleki ba uti okufa mais je sens que peut-être makambo bien ko ya lobi nzamba sunga yo abatela yo toza vraiment na besoin na yo na culture na biso alors nzambe abomba yo on se revoit très prochainement sur cette même chaîne avec un autre numéro avec un autre invité na sima caméra zalaki bongo Edgar. Merci na merveille, merci na bao équipe Nyonso Zali ko travailler na biso ensemble. On vous promet de très bonnes choses. On se revoit très prochainement. En attendant, partagez, commentez et aussi likez pour nous permettre de bien faire notre travail. On se revoit très prochainement. Au revoir.